En tout cas, ceux qui n'ont pas awa na fulu oyo pour la population. Ceux qui n'ont pas na bango na koki kolonga te chaque jour. Parlons la télévision pour la bana oya mabe. Jamais ça la maman moko ta ko déclarer que moi na nga oyo asala ne loko wana te jamais. Ai pour la population qui mbateki. Na lansaka toujours na pesa bango ba félicitations. Ceux qui lelo oyo ngai nazo vibrer awa na maya tanga. Pour na zana bango même moral. Qu'est-ce que c'est un problème moko bimi ya makasa ndenge na tuka na za ke formé. Merci koyo. Nous avons beaucoup la police. Est-ce que dans tout est-ce que tu mabe? On dit que aussi quand même ça soit moteur. Ba kiri na yo wana yo kangai. Na ndaki yo tango samba pa mokonzi kuna. Hein? Ba kiri wana. Est-ce que vous êtes capable de aussi ba kiri wana ko moi malamu? Tango makasi. Jauda Gigison Mondo Michel Bemkolo. Bon, la de kiri na bino boza combien de machettes? Attends ce que tu as ça là. Bien d'abord moi j'arrive bandi ba beta chez donc beta chez ala kingo. Et rendre la difficile à mbébélé ba na biti la concentrer à beti à kiti na tombolier à finir na récupérer les chutes là na bloquer na bandi obenda et kiri na ba sur la rouge. Donc ba parents o bazo ko bomba ka bana na bango saki bango baza ndenga moko na mwana wana ko ba bomba. Donc pona nga d'office ma soki na moni ke kuluna. Oza mwana no ya kuluna. Azo malfecté que sia onga na za. En tout cas soki na kanje na ko kangayo. République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbunda, Ekolo, magazine d'actualité. Le haut tout ça c'est l'amboka moko République démocratique du Congo. Écoute qu'on fait ça passe là ma commune au je sais ma à la carte amboka na biso. Mingi le to robeta masula o Italie insécurité la carte ville-province ya Kinshasa. Insécurité elle qui a trop comme qu'on fait ça participer ma aussi à bande de na ndenge parce que partout au Kotambola jamais au sa journée ça pour autant au mona bakuluna au mona babandi to omo la bande ko sa misala ya mabe ki moibele ki ya trop mbele ko le ko pamba o kata muto ko le ko moko normal de bakata ka soso de bakata ka ngombe na abattoir pourquoi kinwa comme la comportement la ko le quand même satan na mo ko kamwa même diable o pesa muto muto mabe ko kamwa o ko taba ba entreprise publique na niveau de l'état ko yiba mbongo l'état comme le ko chose moko normal la population doit souffrir nous avons beaucoup de soutien c'est que to mboka oyo to linga wote bana suba ko linga yango yango to ko interpeller na ba bougumese bisika bozali chaque bougumese sengeli ay ba ko sensibiliser ba chef de riz na bango parce que à travers les chefs de riz to dénoncer pe to yeba officiellement esika ba to babe bazali c'est comme si collaboration entre ba chef de riz na ba bougumese zo zala to ba te pourquoi bana ba kuluna oto benga bana kuluna ba bandi oto zo komona même les oto zo ba ke ba infiltration to ko taka mboka oyo batola bakolala na se balete bakolala na Nicolas na zamba te bakolala na basete te bazola kala ba avenue autozali ko bimela na banda autozali ko bimela mais c'est le ba chef de riz bazui responsabilité ya ko luka ko contrôler ba avenue na bango ko yeba na chaque parcelle et ça la combien de nda na chaque parcelle et ça la combien de ndaku chaque ndaku c'est combien de composants et ko permettre ba ko mona batu mabeska ba batamaka bana bakulula msoko uta fona na kingabwa to fona na kingasani moko bona ko bimala kaluka oya kaluka ayko makingasani mais le on disait modernisation c'est quoi kala quoi dire moderniser téléphone comme partout il faut ba chef de riz ba comme en collaboration avec ba commune misusu parce que so ba chef de riz ba so misema ko ba elongi o ko da avenue o elongi to mona ka ngote donc tout ça ko interpeller la population quand bozo mona ba tu banzela autant avenue na bino moni que elongi o to mona ka ngote fait ça information à la police la plus proche pour permettre ba identifier mutola ba tout na a wuti wapi avant la kawapi nous sommes comme la ville la bino bomoni elonga malamu mais soka de wana kuluna soka de wana criminel ni wana moka ba infiltrer to luka kata ba mboka oto ba rwale ba komi ko kota la mboka oyo population to za esprit ko dénoncer ka ba mabe ba kolisa ka mabete ba bomba ka mabete mona ozo mona mama Marie obi kete mona oyo azakane moyibi mais mama Marie ye wana nde akala ko na zela na butu ba machette elongi o moni ke elongi oto mona ka te dénoncer rapidement ok na ba commune okuta bureau d'agent mezali wana na ba commune okuta bureau aner ezali wana na ba commune okuta bureau ndenge na ndenge mais c'est comme si tous ces services wana et fonctionnel société ba service est quelqu'un moko ba commune esala misala ta commune ka service ya nini ya Congo ka ba mbongo na ba wenzi mais ba service ya immigration population ba barati musoni ba salaka c'est comme si est quelqu'un service mokaka na ba aéroport na ba beach. Mais la carte c'est ma commune, ma service à immigration, mais ça n'est pas ça la service à immigration, mais ça n'est vraiment besoin qu'on soit là parce que
ba étranger batondi trop na bakase oyo tozali kovanda. Est-ce que bokontrolaka bango? Est-ce que botulaka bango so bazala na visa moko en cours ou pas? Nous avons interpellé le service d'immigration, vous allez éveiller. Ma chef de rue, pour collaborer ma casse dans ma service de renseignement aux Ezali dans ma commune Nabino. Pour collaborer ma casse dans ma poste à la police aux Ezali dans ma quartier Nabino. Parce que à travers ma poste à la police, elle peut permettre de dénoncer ma tuer ma bébé Calabaron facilement. Le commis passe. Ceux qui voulaient se mettre à partir de 20h, nous avons dans la quartier quelque part, moi, dans la quartier des Ezali sous-souté. Ma parents, même 19h, comme vous préférez aller à la Libanda parce que moi, je suis dans les Nicolas Nini. Donc, qui m'a pas là-bas pour nous là. Police a ça la ou pas. Monsieur m'a dit que la police a combien de gars 100 000 fois. Donc, on a couru là, même à ticket lieu, après c'est 100 000 fois, la police a tické. Mais et bien là, on a condamné à couru là, on a dit que même ma papa, c'est moi, peine de mort. Parce que c'est moi, Angenga. Monsieur, comme il a maman. Au lieu que la couru là, c'est parce que quoi il a liberté à la yoté. Ceux qui ont aux avocats, aux magistrats, moi, la couru là, à 4 sites, moi, si l'autre, moi, le boko, n'a habité sur le la maman. Parce que ma moto au moins que ça va beaucoup parce qu'on souffrir mais on dit que peine moi pour la banque en tout cas to se peut être plus la société civile parce que ça va moi c'est dans le beaucoup tout à ce que yo kamawa bana wana ta tout beaucoup la banque tout battre la banque boye baké biso bo tout kolisa mabe za ko bota mais ko basu ebele koleka yango ba chef de rue faut bon travailler en collaboration avec la police bon travailler en collaboration na ba commune misusu pour ko dénoncer ka bilongi ya sika o bo so na ba quartier la bilo so ko kutali na ye botuniye ofanda la table afanda la kingabwa yo comme la kingasel a yo ko sala nini ofanda venir akopesa venir avanda ka obeni moninga kula mona tel ebie bakoso mona mo mukulu na moyibi akuto so lukai ay ko bata makoto c'est facilement ba ko kangaye mais tant to ko dénoncer ka bande ko na mabe biso boto bake vous allez biso ba coupable ya ko bénéficier ba malédiction auto so ko mi lukela biso moko moda école magazine d'actualité le auto ko susu et pas ya commandant tracteur alpha donc solane na oyo etali sécurité na esika zeko sala musala lobi ke tozo tambola partout na ba sous-siat na ba commissariat na ba district pour le koluka ko bimisa bilonga mabe bomo la kabango tant total sarabilo bango total sabilo ko la sentimenté total sabilo bango parce que so au moni les lobi ke longi oyo parce que c'est moni la télévision ezali elongi ya mutu mabe a c'est bosala kango ko banga te ko dénoncer yeba que la police azali wana alors vivre l'esprit ya secret ako bomba yo. C'est pas que, ok, c'est la police qui voilà, la police a trahi jamais. La police a un esprit à ressemble avec beaucoup de discrétion. Donc, bon, maillot, on peut faire des informations. Et c'est les Congolais qui vous avez Congolais, vous avez premier agent renseignement, vous avez premier agent immigration, vous avez premier agent où on peut faire des informations dans l'institution Mokapo, Moka Eta Moussama Malamo. Voilà. Donc, le commandant Alpha, Robert Talema Solo, dans l'état de sécurité, dans Esika Zali Kosa Moussala Naï. Parce que mon école les alliés wana po na koluka ko bimisa bilonga mabe pe ko dénoncer nyonso mabe ezo salama kati na mboka so république démocratique du Congo bomoni zela moi mboka boni santé malamu santé malamu kimia penza mande fe kolia mande fe kola tizade ana zamba tant tozade ana zamba sibo na mo longoli foule la société foule ezali suite mais okotika la pe obotaka suite na misala mabe za bele misala mabe ezali bele surtout na mabele na nga oyo moi qui m'y kotaki qui m'y a pensé kotaki na si soki na ekotaki siko penda pe ekotaki penda lisu makasi mais soki lelo na obenga bino lisusu na esika na nga na fandi na lingaka mbuma mabe te esika nga na fandi na linga esika na zali population azala à l'aise po mission na biso police nde yango wana tokotambola tozotala au moins na mabe alinga sala mabe tokoluka le tout moyen ya ko neutraliser na si soki na bengi bino lisusu awa na bengi bino pour ba problème o se basé na ngai ya lobby ya juro ya match ebetaki ya Real tant match sili kamo ba ndendi moko lisusu abimi yepe na lobby ke te wi baninga na yeko basila yepe mitomba mabini sekiri na ye ekiri wana ze ekiri ya 6 tant match wana beti sili batundanga bazalaka o ko sepela bazo sepela yepo na yeko bazaki na ekiri na ye akeko kale garçon bazana e pembeni kaka bavaze kaka a menacé na degré osala te sonité unité a menacé tant pas menacé comme peut mais c'est wana as sportif nasir a mekaki ko sala attaque sportif a récupérer bango machette
tango a récupéré bango machette ba misusu bapalangani alongwe alobi ke te nakoma kaka na fulu ndakomi awa asalisi plainte na ye aboni uniforme tobandi koluka bato wana komi ngambe mpe nalalaki na mosala tobandi koluka ntango toluki toye kokanga mese wana kuluna nde torécupéré ye kutu babombaki ye nde tosalika chef salom torécupéré totie toye na ye ambala moko na biro ya la police nde batandre ye andimi makambo tu donc eza bana oyo abotami alinga banda korenie lokola bamaître na bango bazalaki asi na récupérer bango bakende jasi bavoyage ti lelo yeska récupérer monopole wana alinga champion bo banda kokumise me babiloko babongo na terrain nga naza nalingaka yango te koboma moto kala ebandeli mbala moko donc ndenge aza na bomi ye moto mbala moko na ebandeli na bazaki ekiri loka balinga ne batiki bakiri oyo bakimi wana mbano na bango mpe kozala kaka na korécupérer bango comme na zwi adeneso déjà bakombo na bango na korécupérer bango kaka nangi so totakabia tosolama moke ozali commandant la police est-ce que la population na zinga bamemela ko ba information liée en rapport à la sécurité en tout cas soki nazolonga awa na fulu oyo pour la population soki nazalaki mabe na bango nakoki kolonga te chaque jour balandaka nga na télévision mpo na bana oyo ya mabe jamais eza na mama moko taka kodeklare teke mwana nga oyo asala na eloko wana te jamais pa na ngao so collaboration ni yo ozala ngona ba chef de riz parce que bango aussi bali ba acteur et ba premier acteur à développement ba premier acteur aussi à l'information na ba chef de riz bozo vivre na bango bon mpo na ngai vraiment na ba chef oyo baza kote ba chef de riz er nyonso wana eza sekele na nga nasololaka na bango donc nasolola na bango à l'aise so omonaka nga na mai ya ntango banda na ye nazalaka toujours de problème akulu na so na mati mpo nakanga mpo naza sire na population bango nyonso nde baza kote très bien wana tozali na mwana mboka le commandant Alpha tozala bana ntsanga awa na commune Kimbaseke commune Kimbaseke eza na cadre toujours ko traquer bana bakulu la fois parce que la sabino comment est-ce que kangaki bana bakulu na bana ba miyibi ba yibaka ba yibi ba mboka kota sa mai utasa bino na bakulu ba miyibi ndela ndenge atana toujours musaki to radio sala to ba commander belé ba la police partout bozali te fait na biso ya ngwana ba numéro ya ngwana bo benga biso toujours de continuer ko benga nous avons besoin aussi de sa criminalité la ville province à Kinshasa to ville province à Kinshasa et surtout ba moment oyo madame to dénoncer ba makambo mabe que to bombaka yango parce que caméra wala la population na ozala bango zinga message ko lancer bango avant que to benga to sabilonga bato ba on ngai pour la population ya Kimbaseke na lancera toujours na pesa bango ba félicitations ceux qui lelo oyo ngai nazo vibrer awa na maya tanga mona zana bango même moral que ce soit un problème moko bimi ya makasa ndenge na tukala za ke former ezala na mimi na za ke former toujours pe na ko mission wana pe na ko réussir yango bole mbaka te to se continuer to zanga pona bino même mbule zo beta ndenge ni boyebi nga na kota kaka na mbule ça ça mbule za problème na kota kaka même na mbule so bengi na ko kota kaka pona za tracteur na ko kota kaka donc en tout cas félicitations à la population to zana bango na Kimbaseke na si nazo lembate na zanga toujours na musala kaka o mwana aza mwana mabe bobenga nde bobengaka bokobenga to récupérer ye to tindiki aki le droit akeyo leke to fanda ngana bana ya mabe to beta mali somo ngalo somo mukia kati ngala yo babi ki yo pozala na mwa bakisi mo bokotela ka bana wana et en plus pe babi ki yo oza makasi ya corruption ba 100 000 francs la caméra wana na mona ngo babi ki oza ba 100 000 francs au libéra bana facilement ngai vraiment en tout cas ndenge na zawa J'ai information là, le commandant Alpha 100 000 francs libéré facilement. Na yebite o akoki ko pesa formation wana ke ngai 100 000 na lobela kango le wana nyonso naza payer et corruption zate donc pas na ngai ku disoko ye na kozwa mbongo no na le o moni ba mwana ndenge azoki bil sa bana ngoi mabe wa tomaki mwana ngoi ya misala ya na to bala total na to mona ye le na pas ça sur place hein le plein pas ça ya sur place ngai plein pas ça ya ka oyo ko boga kele manangu amo bala pembe ya hein ta yoka nga kolela te hein yoka nga d'abord si on collaborer bien à la police yoka na c'est bien commander abike yoka nga d'abord abike ni wali bana bobimisika so collaborer bien à la police va tika yo vous comprenez mais ceux qui on continue ko ça un malamu te zelanga yoka nga na bien merci koyo nous avons boka la police est-ce que dans tout est-ce que tika mabe on dit bien aussi quand même ça soit moteur ba kiri na yo wana yo kangai na ndaki yo tango samba pa mokonzi kuna hein ba kiri wana parce que ça capable de ba kiri wana ko moi malamu vous êtes capable bon quand ba yo sala interpellation à l'état zobenga abike bilenge
Ozoma lelo oyo tozoluka to organiser armée na biso eza malamu parce que benga bilenge bakota na kati ya armée est-ce que oyokaka mbela to yoka mbela mbela wana bapesa komolo Daniel amwana aza na bible otanga Daniel na bible osambelaka parce que pasteur me patia bino likambo oyo etali makambo mabe ateyaka okina bible chaque fois Daniel à Babylone, la Bible. On a Daniel à Babylone, la Bible. L'État zobeta mbela aza besoin ba bilenge makasi lokwa pour que na kata armée. C'est pour ça qu'on servir mboka na armée zate. Zate a. Ligue armée ta. Ligue armée te. Bon yokangai. Nanga senga oboy. Est-ce que osa prêt ya collaborer na la police pour dénoncer ko la sabata na beska ba vali pour la police asa musala kitoko na nzela na yo. Osunga la police aux après. Non, mais tout le monde. Yokanga question. Comment on n'a pas cité? Tant qu'on collabore dans la police, Yokanga, aux après à collaborer dans la police, qu'on l'accès, est-ce que tu vas bien batami? Aux après, aux après. Bon, la rage Congo est Kirimo Botanga qui awa. Botanga ba sergent ba ne kirel comme l'angoni. Quartier sauvage. Quartier sauvage, ça peut tenir. Vous allez avoir un Kimbangu. Il faut faire Kimbangu. Vous avez combien de quartier sauvage voilà? 6. En 6. Quand on a comment 5 personnes. Quand on a casse. Jauda, Gigison, Mondo, Meshad, Bemukolo. Bon, la reine de Kiri n'a mis au besoin combien de machettes? De la machette du père. Mais là, on t'a reconnu qu'il était à tous les machettes. Les machettes, c'est même du stone. Hein? De la machette du père. Bon, est-ce que vous avez collaboré dans la police ou l'accès ici à du stone, Jordan, Bafan de Rapo, Bakabamba Tikamabe? Est-ce que vous avez pris à Kotika Mabe ou à Koulou, la prison de la famille, vous avez pris à Kotika? La pratique, on peut même pas. Yaka, c'est là. Oui, bien, et Jérémy. Vous allez côté Moko? Merci beaucoup. Est-ce que c'est vraiment un collège Jérémy au côté Moko? Ti. C'est là? Papa Jérémy. Ah, tu n'es pas là, tu papa. T'as la caméra, voilà. Ni vraiment le cani pour le haut. Obi, comment on a Daniel. Ni l'équipe pour le lot, Daniel Zamabou à la police. Bon. C'est ma police là. Daniel, un petit mot dans la Venise. Ouais, mais à la ne va vendre la mire, la biso, mais la radiamba, bossa mamma, bon, ce sont la zali, habitude à bien la banque pour acheter un monde pas comme responsabilité, beaucoup, ah, la commune on va fou. Tout le bien la banque, on a dit un des contre là, il a bien eu barre là. Bakani la banque déjà, le qui la banque a bien eu barre. Il joue un match, la Ligue des Champions, soit au Real Betis City, tout un match quand la fois la biso là. Bazwala baza masala la vanda tout un match on peut bailler tout un bon match moi dibaka ya balle comme si bango ba la préparation na ngai la préparation moi diba mo ya balle il assume comme moi chaise de parole voilà ah petit c'est petit on mukulu na diba go et comme un jeu fini ngai ah petit yo ko finga ngatu ko la mission ngai on a kama ko finga ngando o velo to ça lo to was ko entourage akambezana ba ibele ba bino tshulu ba petit ba ze bele on va nous bêter on s'engage à ce continuer kaka natalité ngabe na mobile plutôt pas mobile on continue beauté na coller à coller nga so moi tout ça moi physique ngala ça physique ba kabulu pe sili sili nga tika chombo likolo akiti parler na boss na boss ni téléphone kozonga na zongi tina kola za chona zu chombo na charger etala bibo benga kana sima ke bazo na machette ye na machette asika so na machine etala bo tu so na kimie à cause de ça va être grave un petit mouké bani na bandi otala ndoya azuya ngapi na kutelemika na otala comme pembeni na taille que tension là na bien d'abo amo mjako bandi babeta chete ko beta chete ala kingo e rendre la difficile ma mbebele ba na biti na concentrer abeti na kiti na tomboli na fini na récupérer les chete na na bloquer na bandi obenda e kiri na ba sur la rouge ba longola ngapi na coller kaka pour la collecte ba vina ba pi ba vina ba yaki ba yala c'est le fort à longue ko longa azuma machette na la police bango ba remplacer na ndako akela mpamba buki pompi asali sabotage ba buki ba singa kwa avodi na zuba continue ki to moni bango ba kinyo
tolali 3 heures bayeli biso de souche bazwi banie bapakole na tous les portes babuki babilanga na nsima dali ya wesi balongoli tout le temps balongoli katikati nde eza décision makasi décision mabe na baporte ati bakoma balanie bakoma jus ya mama chaque porte ya 8 portes oza nango tous les portes bakati bainstallation ya libanda ya basinga bakati na basinga bilanga basali sabotage video ezali basali sabotage bani comme si namoni na basali sabotage na ntongo na lamuki totali kama ambiza totali na ye mona ye na ntongo wana na baninga namoni ka kiro bapetrol mpona ngai namuki ya 5 heures afuta likolo na bapetrol ekiri na ye mona wana bekiro basali ya mabe bango wana natemi na otala bango baninga bango mopanzana bakomoki kwen ye atelemi akoti te pa bango ayebisanga nini ye nde eza boye komata likolo tosomati likolo na tubo mbeli petrol ayebisanga wana epa bango bapapa bango bazala botala bongo saba ti na epa bakonzi masuli na mokonzi epa bakonzi siko nini ezosika epa bakonzi en rapport na comportement ya mwana ona ekiri na ye bon en rapport ya ye nekiri na ye mokonzi asala mosala ati baparte ezalaki baperte eza ebele beaucoup de pertes esami na lupango wana mpona plompe wana bakati basinga wana eza plus de 30 mètres ya daveni perte eza fort. Merci à toi. Merci. Voilà pour comprendre comment est-ce que tu es plaignant. Tu vis dans le Oyo, Azali, Moka Bakuluna, Azali, ça c'est un robot maté. Ça c'est sergent. Ça c'est pas bien, on y a quelqu'un qui est dans le Muna Daniel Babinga Daniel Massaou. Mais sergent Zanan. Jigison. Jigison sergent. Pour l'équipe née là, il dit Sonia. OK. Si on a mis les Kabuta au Lobali, c'est parce que nous ça on la police ça là à ce dénoncer comme ça m'a bien. Il y a même des choses les parents surtout. Bana obozo bo malabanda commencer misala mabe, beba ke ezali mabe makasi. Il fallait tant que moi na oyo botabi que moi na libumazina zali ayo. C'est comme mokila komi à l'état. Faut ça incapable ko boko la moi que moi komi ko le kamato ina ola molai, mais mai il de pesa boko l'état ko le mbaite l'état ko luka. Aidike. Commandant Alpha, commandant ça pour ça le commandant. C'est ce la médaille d'or na. On ali, on va l'acteur médaille le kumu. La médaille le kumu bazala ngo détail mais bazala ngo tekam tozala ngo. Trop trop bravo. Bon, commandant, autant le comportement à bana, on a plein d'autres choses ndenge kiri ozali. Est-ce que vous avez déterminé réellement que le si c'est kiri pour que makimia les ozali? Bon, en tout cas na kosilisa yango. Na kosilisa ngo donc ndena zabo de a jours na wala na musala ko zonga na pete ko zala gati dimanche. Donc même les kiri na bango wana en tout cas na okanga bango. Ko baza kiri à 6. Yende aza fondateur. Ko abimisa fondateur ya ekiri ebimisika. Donc bango kutsa ko na mabele ko bana osusi. Mais babi ke ngapeso na ko na mabele na ko elakaka. Mais ekiro bango batikali wana en tout cas na okanga bango. Na peso en tout cas bana lelo tito ko samedi na obengo lisusu. Bongo na bango. Kota lelo o ba parents mingi le bazali aussi ba parents bakubi ko bomba bana na bango tout na mwana na ye mwana saka kula mo bazo bomba ye. Yo etant que moka la police ozali awo yebi poste badako na bango. Mate ya dit to la seule qui compte na botu bazo bomba ka bana na bango ya mabia ko bazo ni ko population. Donc ba parents o bazo ko bomba ka bana na bango saki bango baza ndenge moko na mwana wana o ba bomba. Donc pona nga d'office ma soki na moni ke kuluna. Oza mwana no ya kuluna. Azo malfecté que sika o nga na za. En tout cas soki na kanje na ko kanga yo. Naza na batu mususu ba pasola mutu. Mais na luka bango to ba kimi na kena ko kangi ba mama na bango. Na mema bango. Très bien. Donc bambana o so mona o soka botoli mo 200 akia bombisa 50. Ayebi tina zo bombela. Mais ba difficulté beaucoup tala ngola bolo sala ba enquête ba recherche okanga ba ba beaucoup ta ba difficulté ça. Bon difficulté pa na ngai po population en tout cas ngana population eza kitoko. Donc on dit ko kota bo population o bisa ga papa bo kota bo zo bango. Na desa population na zo bango facile. Pour na bango bien. Ba signa bio bagarde. Ngaso bango ba yebi ngaba ko signa ngate ngaso ba ko tracteur azokota. Bitu mebu na ke tracteur ba bengi tracteur bango moko nde bazawana. Ba panzana. Bon, moi le au kota la le au quartier si ba quartier mingi le au ba pa ba ko banga ko vendre ba quartier wana. Ba tozo ta musika ba vendre ko ba quartier ko banga likolo ya misala mabe ya bana. O bande ko langa na yebi ke le au ba ko porter ba bande ko la biso yo ko banga sa même mutu alongwa la commune so ke vendre la commune so parce que ko vendre kuna même bande ko futa bi ko bi ya pambala. Ko tika la zéro parce que comportement ya bana na biso oyo ko kimisa ba paya. Alors les autres c'est les parents. Na bande ko belé tous un comportement ya ko dénoncer mabe. Na ko interpeller toujours à chaque fois.
émission là ça ça toujours makambo tali sécurité boye bika lo bela mi makambo tali mboka makambo tali ba détournement mbongo makambo tali ko yiba miswa l'état na lo ba banga rappel le côté parce que à part Congo na mboka mususuté yo za deux passeports au Kima ngama Brazzaville au Kima comme na italien au comme na yo français au avion kei na ngai la passeport la Congo kako même mboka kata Brazzaville na sala ngote ba bele ba ko batika soka yango gazola na le comme ça la wote comme na beta ba solo muke parce que pela o aya na ngai la mboko ni na koya to ka mon soni mais oyo mboka oyo Congo oyo grâce à ba institution ya mboka à travers le commandant suprême de la force armée Félix Tshisekedi donc on découvre que mboka oh pendant 30 ans to na boumbu ya ba Rwandais prendre dimension le to na boumbu ba Rwandais non pour ça obligé comment to siko zala premier agent information za premier informateur ya mboka la yo mutu oyo moni kezali mutu mabe oui, ça rapidement la police, quand elle est plus proche de la bino, dénoncer et permettre à la police à sa moussala. La police a s'embêté. Pas un baquet bouton, la police a s'embêté. Yonde munde ko congolais c'est lui. Oh ma bé oh moni pénélo ko bomba ma bété. Tant le kabande ko baba jeune bilenge. Auto le ba servir mboka la sa drapeau bango pe. Mais ba mi pèse les machette. Yo côté li obité. Adama malamu. Na mukolo kata yo. Vous pouvez bapé. D'ailleurs, est-ce que nous avons témoignage na yo pas de Mazali awa? D'ailleurs, papa mon colo ça va, mon colo ça va. S'il vous plaît, ya. Comment la cadeau, comment le awa? Est-ce que commandant Alpha comment battre en que le sika mon côté? Parce que asan zambete, aux ali kolali sunaye akoye battre. Comment la té? Et vous savez les armes to mabe dans la caméra que ça témoignage. En tout cas, vraiment, dans ce plafond, on a commandé mingi. Pour moi, on a fait route mokali na lekana mingi. Vraiment, souvent, on a commandé msala na sala pena. Les amala mingi. Vous avez apporté un plus de sécurité. Oui, vraiment, à apporter un plus vraiment. Malam. Merci beaucoup de oui, papa. Dans la caméra, là, papa. À rapport au sécurité, beaucoup cabine, ba boti, ba tout bon baba la ba kulu la banda ku. Vous devez savoir la police passe makasi. Mais ça je ne cause la nuit. Donc on va appeler ça. Ya ibingate la pelaï. La pandine la quartier où est à chaque fois tout bon dans ce mouvement isalami. Dès que boyoga ya kiti, c'est qui me. Soga boyoga full à kiti. Le mutene kiti. Bien que full. Bon, bino yeba la bon. Mais so ya ke de façon ya kita pour so ibe wapi. Mais dès que ya kiti, do ya ko samba ko te ate. Oyebi ki kine. Vraiment bakonzi basimba tipo sala comme ça to sepela biso nyonso dès que oyegaki kulula ofule oyegaki ici tu vois basimba hivi batika higa place. Très bien maman s'il vous plaît vous avez besoin de témoignage parce que yo besi ko ça vous avez commandé ça ka musala mitunaka est réellement que population o bazali zinga no basipela la musala na yo toté to so batuka ko zwa Peming ba yebi ete ba pepele to so ba témoignage parce que vous avez besoin de to tonga Congo alobi kitsa se comme kitoko maman dans la caméra là maman pas du côté nga va na ili yao na saka koto na ili côté auto yebi ke kulu les arama kasi kala est-ce que zaka la même kulu les ala kalelo ou bien il y a une différence en tout cas na mona za différence pour eza dese fana nga ngona lobi susu kaka na nini na suscette ya ali suna lobaka ndengona donc na moni bo ko ba peut-être eza pas trop souffrir. En tout cas, les bossats, tout c'est pas ma caille. Le gars, les mater dans le salon, bah tu vas passer. Le bien pour continuer caca. Donc on a changé mais le gars, le mettre, on va tirer les forcer qu'à bossat, on doit pas que tout ça qui a pourtant qui miate. Tout souffrir ma casse. Hein? On va faire net ka bisonner le bagage Mikolo Kwako. Ba ko lev sur ndako. To la na chambre moi na monika ki deke. Mutazo ya ba furi porte ba sur ma yele po ba kota. Moi na moi to ndé ba kimi. Donc l'équipe degré na ba na quartier ba mo kaka ba so ba fantir. Ba fantir ba ba tamusu ka ba mo ba na quartier ba to mo fuma na butu ba kota la ba to ba ko ba to se peli ma casse. Ma casse en tout cas. Merci. Voilà, population de témoignage. Moussala, oh, la police a dit que ça là, quand même population qui se rappelle la bino, bon, ça suffit d'habitude. Il y a encore des sacs à bango, on pousse dans la police, on passe à information. Il y a bande ko boyebi ki basaka misala ki moyibi, il y a ki kuluna, il y a criminalité. Au moins tout ça la mbonga pasaka mbongo, mais c'est ça misolo wala api. Luka oye ba pesika zalaka. So moni ça ne va pas. Pesa information à la police. Et longi oh moni que le reste est le suspect. Au moins la ngote pesa information à la police pour permettre ba identifier. Comment elle fait pour ça sur la biso.
ngai na sito solo na boya obomaka maloba te c'est ça omoke na suka ya edisesa mokalelo omoni ndeko uso okanga oyo nayebi te position esiko ezali ndenge nini bosilana na ye awawa ou bien okoachemine quelque part nga asilana na motu te naloba yango ere nyonso naza salire nakozela oyo ya nga donc mission na ngai ezali ya kobatela population na babie na ye donc soki nazwi moto aboye nazwi mbongo nde natiki ese naobatela population naobatela population te fakendi soki likolo kuna bakotika problème eza te ngai nasali mosala nakomona mingi misala mpo bozosala bozosufri mpe bokangi botindi na likolo lobi mwana na azongeli aleki awa esala bino ndenge nini bon mpo na nga mpenza nazoyebisa yo nakokisi bientôt awa 2 ans en tout cas ngai nani mutu moko atikala kozongela bakana okutana yango te bakana nga wana nani atikali kokutana yango te ke nakangi ye ndenge ake boye après azongi lisusu nanu te banda na ye ana miatawa so nakoki koloba pana ye msu nakoki banda kokokisa déjà 93 kuluna bango kutu bandendi oyo makasi bakenda na namona moto aye ozongela nga ati obi atinda ata maloba borisa tracteur wana si na bimi aza te bonangisi kotala caméra tosala bino message ya suko oza nango kokopesa epai ya bandeko bazali na mabele ozali kobatela en rapport oyo etali insécurité mpona koluka sécurité kota malamu donc yango wana le problème ezali mpona mabele nazali eloko ya liboso na oremercie na le commandant fille na biso mpona bainstruction oyo azokitela même colonel na biso Moussa commandant district ya Tchango abandi kokitisa mpe lisusu epai ya bacommandant 7 major visa lufipa mukoko ntango okita mpe mpa na biso en tout cas bazokobenda biso problème ya makambo ya kuluna vraiment balingi te toujours na bakonzi ke bayoka secteur na yo kuluna ezo manifeste te eza mabe donc bakonzi na biso baotelemela eloko wana population ya Kimbatseke tolemba te soki mwa problème ezali bobenga toza mpona bino bobenga tuka tosilisa bana oyo ya mabe soki bino mo bozotika lobo elingaki bayibi nga telefone lobi kuna oyibi oyo babetali nga bakati nga sikoyo foti na eza foti na yo moko tanto ozomona mwaye odenonse eza te limero na ngai oyo nazokopesa bino baoyo baza na yango te bozwa bobenga koka de problème mpesi nyonso ozali benga eza 099 21 89 053 Mandela 099 21 89 053 mingi bayebi nga na komba tracteur mingi bayebi commandant tracteur commandant ya foule ya benga mama donc eloko wana yebisa bino population en tout cas nazo remercie bino ere nyonso population oyo ya biso ya Kimbatseke nazo remercie bino ere nyonso na oyo bino bozosala mpo na nga mpo boza na confiance na nga esika bomoni ya mabe en tout cas bozoya rapide ya kobenga mpo tokangaka bana oyo donc soki na sisi awa na matine 7 après 7 bakomatane district epai ya colonel na biso commandant ya district. Très bien, merci beaucoup commandant. Vraiment boulot malamu. Merci. Voilà mwana mboka yo tosenga na yo fungola motema parce que soki yoka ngai soki collaborer très bien na la police pour permettre à la police akanga bato ya be wana la police akozwa lokola moko la bango alors oyo tangi bakombo wana kobomaka bango soki bobomba écrit yo collaborer na la police te donc yo ndibi collaborer na la police te motangi bakombo bango oyo serge obombi bango tali yo soki ondimi collaborer na la police la police baécrit wana pour permettre à la police atika yo sans problème parce que yo komi kobomba bango mpona baintérêt na yo mpo nyokola population wana etali yo. Merci beaucoup. Voilà, tout comme la souka édition Mokalelo. Merci Benjamin Kilunga, merci Wilfried Samba, merci na Christian Moucheke, la église Mateta. Merci à la population, la patrie ou la mort. Nous allons nous permettre à Congolais tous à éveiller. Boye bake, monguna azali oyo, azali comme on zinga zinga, au monde a kaete, au monde le viola sika. Tobite ko tumba été, tobi ko beta été. Tant au monde mutu boko suspect, qui mamba on a la police la plus proche. Dénoncer de manière que baye bako identifier bana pas bomola ke bana bakulu na bana ba miibi ko ba ngate la police doit travailler avec beaucoup de discrétion et aussi avec beaucoup de professionnalisme informer la police bana omola kamabe la police akoluka kanga bango de manière que ba quartier district tozali ko vendre la kimia baba la toujours na ba chaîne de télévision belé boyebi mon école ezali magazine na bido ba biloko ngabo benga biso za problème to hôpital sans problème
vous avez besoin de un plateau d'habitation, pour ça la émission au Italie, bah problème tout vous allez en haut, bah le pango, tout va ça même ou bien vous avez problème quelque part, donc le habitation ça a toujours prêt à conserver vidéo avec impact de l'idéologie. On se retrouve prochainement. Bye.